Nana koloba lisusu. Matonda wa mbongo te. Masangi mbongo te. Somo ya kutala ndeko na ngai. Enge. Hey. Voilà. Yako to image. Voilà, yako to image. On kosa na lisusu. Voilà. Azo image. Allô. Un peuple déterminé est plus qu'une bombe atomique. Merci beaucoup. Merci. Domanda. Oye, ma question qui t'en tire ici, meeting, yo. Nasima, tokosa la marche. Donc, c'est là, ma coroté. La seni. Il s'est à quoi t'as la seni, voilà. Pour tout le banaye, ayo. Félix Amati. représenté par Pierre Noumé. Yamitano, Freddy Matumbulu, Yamotoba, Adolphe Mujito, Kotsukisa, Félix Tshisekedi. Merci. Ok. Merci. Ndeko lokola Franck
kaka naye koyebisa bino boye ete tolingi ba élection tolingi nini mais tolingi élection ya moyibi te toyokani élection ya moyibi elikoloba nini voilà élection ya moyibi elikoloba machine à voter elingi mpe koloba bato oyo babengi bango na français bafictif toyokani na fichier électoral oyo toza na yango tozali na bato 10 millions boni 10 millions sur 40 millions d'électeurs 10 millions wana bazalaka te babengi bango na français bafictif tokokende élection na bato wana nanga atomboli bana ya Congo nanga atomboli bana ya nani alobi na biso boye tala ndenge kokosa azali baélecteur ya solo bazali 30 millions ye azwi 10 millions abombi na kote soki toke na vote biso tozwi candidat kome totie ye candidat wana azwi 19 millions boyokanga malamu 19 millions sikoyo oyo ya bango azwi 11 millions ça fait combien 19 plus 11 30 millions mais sikoyo bazwi 10 millions oyo babombaki na sanduku babwaki yango tokondima yango ekokoma na suka o candidat na bango ozwi 52,5% oyo ya biso 47,5% tokondima yango nanga asali nini nanga meninga mbole nanga meninga mbole eske tokotika ye bandeko na ngai bana ya Congo tozali na besoin ya mboka na biso ezala mpe lokola bamboka misusu bato balia malamu balala malamu balata malamu baswe de sante ya kitoko bamela mai ya peto eza boye te tina ya élection yango wana toluka alternance nalobi nini toluka alternative crédible tozwa moto oyo aza na makoki mpo achange mboka moto wana azali na kati ya opposition awa ezali pa mosusu te toyokani boya na motema moko eloko oyo babengi bafictif fichier électoral nazali na mokanda awa OIF esali audit tosengaki audit wana tosali audit na audit balobi ke ya 10 millions d'effectifs balingi kolona makambo wana te tokondima yango mbote na bino nzambe abatela bino nzambe abatela ekolo Congo merci tulitudela pamwa tunopesha kandida umwa twambile nkwewi ditunga dietu dididi ya kumpala ngambo ni bantu bali babunyafa bonso dilunyana betu mekwisa ebubu yayi samula botuba betu mebuya ba eleksyon ya muhibi betu mebuya mashina vote betu mebuya fiche elektorale adu mapenzi tunakuya leo kusema tunakatala bwizi na tutasikilizana si bote wanaume wanekala hapa bote na ndugu Jean-Pierre Bemba bila msalimia na ndugu Moise Katumbi na msalimia juu ya kusema tutakuwa pamoja tuchague mtu mmoja metupendane na tusidanganyane na tusiseme bongo hatuwezi kusahau kusema leo uchungu moyoni juu ya batoto ya Beni bana mboka na pesi bino merci mingi lingala bosi woki ya momo ebele metoele lokuna la sabino ke tosangani boyeba ke ngai na INC na bo balinga biso ganga na odego lingi ozara
changement et ce commina Nazela. Boyete. Merci. Ok. C'est quand la petite parole na Vital Kamereveka. Yako Supawa Manamoka. Oseki boyoka na opposition, il faut toloba boyoka. Tolobi processus électoral. Oyo toza koluka, il faut ezala processus oyo ekozala sa machine à voter. Yami Balé. Tolobi fichier électoral. Fichier électoral les Arabato Oyo. Lokola Ndeko Fayura Lobi. 10 millions de Congolais enregistrés sans empreinte digitale. Et Ikoloba Keramboka Rabisawa. Tolazana 10 millions Batouazana Maboko. Est-ce que c'est un solo wana? Yango Tolobi Yamisato. Baboyi, ba observateurs internationaux. C'est-à-dire que balingi bakoma malamo balingi te témoin azala boye te yamine tolobi boye tolala pongi te baboyi logistique ya Monisco bahélicoptère ekosala te baavion ekosala te mais toyebi ke Congo na biso ezali sous-continent 2 345 000 km². Bakoya koloba o tozangaki makoki ya kokoma na bongananga tokomaki na mwenedi tute tokomaki na Bukavu te toyebi pe ke insécurité oyo ezali koleka na est ezali plan ya extermination ya peuple congolais pe tokondima ngo ata moke te toyebi ke bino peuple na biso tosi tokani tolobi élection kosalema le 23 décembre 2016 bamata bakita ekosalema toyebi ke le 2018 toyebi ke peuple aza kozela peuple amoni pasi bana bazokende kelasi te bana baza kolia te baza koboma mboka etoni biloko ebele nde bamini baleki ebele yango toyebi ke boza kozela mpe tosi tobandi kosolola boza kozela mpe topesa bino nano programme commun oyo kandida kome ya opposition akomema. Sikoyo nazomona pe bino awa na écran. Est-ce que bokoko temsa loboko na bino na mona bino na mona loboko na bino na suka bozali koyoka ngai. Il n'y a pas de route dans nos pays. Il n'y a pas de baby simboka. Pauvreté ekoti na mboka, misère ekoti na mboka. Soki toki na maponami peuple ayeba kopona bakonzi na ye nyonso, ezala mokonzi ya mboka, ezala badéputé nationaux, ezala badéputé provinciaux, ezala basénateur. Mpona lobi soki tolingi tozwa mai epai na biso na mandako courant epai Barbie IDPS ezali la fille aînée de l'opposition. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Kana lobi IDPS ezali mama ya opposition. Nalingana profiter avant naloba oyo bandeko basengaki nga naloba lelo na présenter ma félicitation na ngai na Félix
Nandenge Azako Kamba UDPS depuis Likama Liela Kibiso. Tozaliawa ba mama batata bandeko bino nyonso boyebi pourquoi ngai mbala suka nazaki na podium oyo tozaki na yemei boyebi makambo nini azali koluka mpona mboka na biso na banzi depuis akendeki atikeli biso responsabilité wana ezali po tomema eloko oyo ti na suka ti na alternance oyo toza koluka na janvier 2019 bandeko na ngai basi balobi awa avant ngai po to réussir objectif wana alternance esalama na janvier 2019 tolingi tozala na élection maponomi ya malamu toza ba problème ebele na niveau ya ba processus électoral oyo mwana mboka pe igwe awuti kolobango mingi ngai trahir biso te trahir biso te trahir biso te trahir biso te ya mibale nayokaki ezalaki candidat unique candidat unique nani mokonzi na ntango bolobi ke tolingi candidat unique esengeli to respecte to respecte te mais nakosenga boye bopesa biso bino bakonzi bopesa biso temps moke wata moke ndenge ndeko Jean-Pierre Bemba auti koloba elingi koloba nini bapoint mibale alobi 10 jours 5 jours na kasi ekoka kati na biso awa bafédéraliste bazali kati na biso awa baunitariste bazali eske boyebi mpona nini ANP ekufa boyebi mpona nini bakabwana ezalaki mpona avant basala coalition boyokana ezalaki te mpona koyeba te bareforme tokosala yango alingi azwa mwa mokuwa oyo premier ministre azwi eske bokosepela eske bokabwani ekozala te yango wana toyokana ndenge na baki bafédéraliste baninga kati na biso baza pe na raison oyo balobi il faut que tolongwa état unitaire tokoma état fédéral baprovince ezalaki baprovince elongwa ezala baétat bazali mpe ntango mosusu na mwa raison na bango na ndenge ke forme actuelle ya l'état tosala lokola bato ya gouvernement central bazwa barecette bango moko baprovince etulaka yango epiaka bango kanda mais mpona kokalme bango ebongi te toyokana il faut koyokana yango baninga na kosukisa na point oyo ntango nayembi botrahir biso te bino bolobi na biso totrahir bino te biso mpe toyembi botrahir biso te eza bongo te ntango tokopona faci
bana ya dynamique bozali bana ya nouvelle élan bozali te bana ya bana Congo na biso bozali awa te bana ya ensemble bozali te botrahi biso te ntango tokofuna soit fachi soit kamere soit fayulu soit matungulu bino obudaka na mitema kati na bino bakoloba aloka kandida na biso baponi ye te biso tokende élection te eza bongo te bopesa biso ta na ndenge te olie topona individu topona nde programme tolobake moko na biso nde akomema programme atako toponi fayulu te bamilita fayulu kanda na bango ekosila mpo fayulu akoyebisa bango te moningo toponi akozwa baengagement nyonso nga nazwaki epa na bino bamilita na ye te bakokitisa moteya même chose na baninga soki tozwi kamere bana idps bakokalme motema eza moko te elingi koloba tozala bomoko na mosuni te na motema te me na molimo na projet politique na ndenge ke nakasi matango nanga eleki namoni okosenga na ndenge ke tozala bomoko soki tosali coalition wana mpe ekende liboso ya mibale tokoka kolongisa candidat président na biso coalition na biso mpe elonga parce que tokoki kolongisa président de la république mais soki majorité na biso tozwi badepute te tokozala na président ya kofonda gouvernement te po gouvernement ekozala na kote mosusu donc toa na besoin majorité mibale présidentielle na législative nationale et provinciale parce que sénat mpe faut tozwa yango à travers badepute provinciaux tokani bandeko il faut tosala nyonso soki pour continuer à voler le peuple congolais po bauta wana faudrait batika makambo wana basala mais tolingi tozala déterminé il faudrait tozala bomoko chasser bantu wana parce que ce sont les ennemis du peuple eloko bazoyiba eloko ezosalama te na mboka ya biso botala bandeko oyo makambo biso ya professeur Matungulu bazali wana Congo na biso viva est-ce que bandeko na biso ya dynamique ya Martin Fayulu bazali dynamique viva est-ce que bandeko na biso ya ensemble ya Moïse Katumbi bazali bana ensemble viva est-ce que bandeko na biso ya MLC ya est-ce que bandeko na biso ya nouvel élan ya Adolphe Muzito bazali nouvel élan viva est-ce que bandeko ya UNC ya Vital Kamerhe bazali UNC viva UDPS viva UDPS viva merci bandeko na ngai ya liboso nalingi tozwa mwa tango moke pona kokanisa bandeko na biso bakufi pe bao bakufa na Beni en premier lieu et puis partout na Congo. Un
petit instant de silence, s'il vous plaît. Merci. Lelo ezali mokolo esengo. Esengo pona ndenge tokutani awa ebele. Mais tobosana te ke na ngonga oyo tozali awa kosepela victoire na biso sur la dictature. Dictature eza na ba victime oyo na minute oyo tozali koloba batondisi boloko oyo batongela biso awa. Tokanisi ndeko Eugène Diomi, ndeko Jean-Claude Mouyambo, ndeko Franck Diongo, nabosani te ba jeune Jekoko Mulumba, Christian Lumu, Denis Carbone na baninga na ye, ba victime ya injustice na ya dictature. Mais kasi nyonso wana ezali preuve que tozali na démocratie te. Bato babani na bango kimia basali mouvement na bango ata kutu batutu bakosepela na mouvement na te, mais eza liberté. Batumoli moto te, babomi moto te. Yango wana mokolo lelo ekoki kozala mokolo ya esengo total te po bobosana te. Mowei na biso président national ya UDPS akundami nano te likolo ya motema mabe ya bato bazali kokamba mboka. Donc tango tozali kosepela na lisanga oyo tosali lelo tozala pe na makanisi na bayebanso wana na uti kotanga. Thème oyo baninga bapesi ngai ezali ya kosolola na bino lisolo oyo etali bomoko lisanga to pe unité ya opposition. Bolandiawa tozali à peu près Mangomba 7, Mangomba Sambo. Nalingina tuna boye. Est-ce que nakati wana yaba combattant na biso nyonso wana bao bazali na courant na mai bazali oh batindaka bana na bango na classe sans problème bazali oh balonga likambo nzala bazali oyo bazali na liberté ya kosalaka ba manifestation babomaka bakangaka bango te bazali. Donc nyonso wana elakisi que tozali na destin moko. À partir du moment où tomonaka pasi moko minyoko moko tozali bongo na destin moko. Destin na biso symbole nango ezali lelo le 29 septembre tolobi biso banso wana miso na bino peuple mokonzi tonaki bino te tokotrahir bino te tokokende bongo tina le 23 décembre 2018 po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana bomoko oyo tokosala yango na ba circonstance nyonso moto akokabola biso te
eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi mpe na miso ya nzambe aza kotala biso likolo ezali tomeli mbondo ya kotrahir peuple te oyo akotrahir peuple kombo na ye likama bino moko mutu bokozwela ye sikoyo mokano biso banso ndenge tozali awa tomeli mbondo tokokende na bomoko kasi po bomoko wana ezala makasi batata bamama bandeko bilenge surtout bino bilenge nalingi koloba na bino comportement na bino mpe ekodependre na bomoko na biso botika banda lelo makambo ya kofinga balider kofinganaka entre bino bacombattant alors que tolakisi bino que toza na bomoko makambo oyo tomonaka na bareseau sociaux to mpe oyo toyokaka banda lelo esili abuo boyebake lelo ndeko Jean-Pierre Bemba ndeko Vital Kamerhe ndeko Martin Fayulu ndeko Freddy Matungulu ndeko Moïse Katumbi ndeko Adolphe Muzito na ndeko Félix Tshisekedi basali be famille bo soki olingi kofinga alors finga biso banso soki olingi kumisa biso banso likambo ya kokabola biso ezali te ekodépendre na comportement na bino na likambo etali kopona candidat commun bobanda te kotia bapression epa balider oh non lider yo koza nsima mutu wana te ye nani po eloko ebomaka congolais yango wana eloko ebomaka congolais yango wana nalobi boye ntango ya kopona candidat commun ya opposition toboyi bacombattant ya lider songolo topakala bakende na nsima na ye baloba non yoza danze yo leki bango koma yo ndima olanda mutu wana ye nani non likambo oyo toza na yango lelo ezali likambo ya kolongola banguna oyo banyokoli biso uta le 17 mai 1997 mokolo wana pasi ya Congo mpe cauchemar ya Congo ebandaka lelo tozali na des millions et des millions de morts pour le 17 mai 1997 tokanisaki ke balibérateur bakotaki na mboka oyo toyambaki bango na esengo tolobi oyo bamobutiste nde mabe me tomoni lelo ke bamobutiste bazali bana mike oyo tovivre lelo esalema nano na mokili te Congo ezali mboka eza na bwanya mboka eza na richesse ebele mais peuple na ye ezali peuple oyo asuka awa na mabele oyo ya nzambe asala ezali normal te nyonso wana mpo tofungolaka porte le 17 mai tolobi baya kolibere biso distraction wana ekosila le 23 décembre 2018 nayebi ke batieli biso bapiège batieli biso machine à voter batieli biso fichier oyo ya lokuta ezala machine à voter ezala fichier oyo ya lokuta soki biso toza na bomoko peuple congolais ekolonga biso soki moke te etali détermination na biso bomoko na biso soki tolobi na liloba lioko moto moko te akoki koya kobalola yango la voix du peuple c'est la voix de la voix du peuple c'est la voix de bobosana yango te nzambe oyo tozali kosambela azali nzambe ya bokasi asala bikamwa
toloba tolobi liloba lioko naza sûr que victoire ekozala le 23 décembre 2018. Voilà, moi moke maloba nazalaki na yango ndenge bolandi ndeko Jean-Pierre Bemba alobi na bino na mikolo mizali koya liboso tokokutana toujours na format oyo ya bandeko oyo bazali awa tokosolola likambo ya candidat commun, tokosolola likambo ya programme commun. Boyeba ke programme wana ezali mayele nyonso bomoni awo esangani mpona kobimisa bino na pasi pe minioko. Tokokotisa état de droit oyo prophète na biso, leader na biso Etienne Tshisekedi apesa vie na ye mobimba. État de droit wana ezali mpona ko protéger citoyen congolais. Makambo lokola oyo ezali kosalema na Beni, oyo esalema na Kamwena Nsapukuna tomonaki, oyo ezosalema na Baituri, nyonso wana ekosila na état de droit oyo tozali koloba. Kimia pe boboto ekokota kati ya mboka na biso. Enfin, toko se tourner dans les besoins réels ya ba Congolais. Pas si ya mai, pas si ya courant, pas si ya kelasi, pas si ya kolia, pas si ya kokende l'hôpital, nyonso wana toko tala ndenge ya kosilisa yango. Po toko sangisa mayele, toko linga pe lisusu ba aventure te. Kotia mbongo na kesa l'État uzwa mbongo ya bana Congo, makamwana esili. Toko tonga mboko yo pona ba Congolais. Pona bana na biso o tokotikela mboka oyo na suki be wana na sengi na bino banso boza na kimia, boza na confiance na biso na pacte to sala tokotrahir bino te. Nkolo abatela biso banso bozonga na boboto na bandako na bino. Merci. Merci bato oyo bazali na tribune awa ebongi bino bokita liboso po ke ba leader baya koleka calmement bozonga na kimia bokoya po tokokenda na solo na seni. Merci beaucoup. Nzambe asunga biso. Tozovivre na $1, bayaya bazovivre na malewa. Tozovivre na $1, bayaya bazovivre na malewa.